message mo ba loba babamba libanga na manga hôtel mo Karim Mokonzi te ma Karim Mokonzi na succès na ye makambo so sala resimbaka emloa nga ko na ifona diembela ka pa Karim Mokonzi donc yango mona na sala ba émission trop pour na finga ka Karim Mokonzi pour na joa c'est pour ni tete Karim Mokonzi bonga boy banga ma internet te déjà boss na ngai nanu déjà aloba tongo dana coulisse donc niveau mona ki ba charge banana ba charge né na niveau boyela ki bosali promotion ya parking donc où elle aura de la forêt CPL nango makasi ba nyonso ba fantôme maison mère ba CPL nango ba CPL nango bon ça ngata ke biso mpanzo sur actualité zel soutien on moni alinga ki aluka kaka base moko boye aluka adine ba charge et pas le roi de la forêt pour yazo kombo mais ici na fali pour outro ba charge na kan bo meka na binote ko si bobeka bongo na kofi ba charge ba kendaki bokena wera ba kenesko bo meka ko tuté on a ko bokosi na bino bo suka ka ne bo suki na kofi na wera ba jibe déjà bozala ka pas faire bozala déjà pas fali bo meka kutubiri et moi matadi amatadi ko yeba to mukusa bata bachecha minene wa moi matadi ya ba utambo ka ba gagner ba vina kisasa lo malonga pas encore na teka ba checha minene parce que camarade ya boss na o patron na o Kent kasi bana ba na mboka et ya ko bokolanga na ena ba quit nga tsaka ya ko c'est pourtant bon sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nanu donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas Toyoka Yoka Baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc à luta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bilé la ndenga indusa Victoria et certa amen. Bonsoir très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout et bien bienvenue dans votre émission Micro Libre avec moi Jemima Ibele les combats de la presse congolaise hein balobi actualité ngo formidable ndé makambo hein parking to sele bagag nango lelo pe to sele su bagag bonsusu pour na laksaka ke non le phénomène ngema makana weranson igwe yende penal donc on a minute après tant autorité que monto simbi sous promotion na biso alors lelo no yamba ko Nike to meka pe ko sola na ye ndenge nini bango ba lali na mambi ya promotion le falika ke no Karine Mokonzi ça la promotion le falika ke no ba charge ba sa makama ko Nike lali pour la nini no yamba lelo to meka pe ko sola merci beaucoup na l'œil na ma caméra Gisso merci beaucoup na Gisso l'œil na ma caméra et merci beaucoup na danser la easy na montage cette station en mobossa à mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, le boss charismatique, hein, donc merci beaucoup. Et à mon général Jeff Makaya, Botata Bilanga Biona Dallas, Babi, Motoaka Moko, donc mon général Jeff Makaya, Botata Bilanga Biona Dallas, ma maman chérie, maman Yvette Mbia, depuis Londres, wana maman Nanga, Balobi. Adossé à mètre 5 toujours depuis la Suisse pour 1 mètre 95 on a tenu vieux 1 mètre 85 on est au téléminabi oh 1 mètre 95 oh là là ça mon là il y a pembe siko merci en fait tout vous a branché scotcher ou la Jemima Mimi Lutama avio depuis la Suisse moi Chantal qui a la babi moins de ça réglage tout l'engagement ibele groupe parce congolaise là je vois Ogi Manzambi le silencieux de reine babo nango yango o bakanga te o dédicace ngate yango na boaki Ogi Manzambi le silencieux de reine Christophe Mafuta mon vieux depuis Paris vous avez belé tout ça voilà na Kokonaï bonjour bonjour Jemima Ibele
Bonne santé. Ouais, santé ça va donc on est qu'à Bomo na bino moko. Koko Nike na boy. Mais ne pas que non mona na yo ya mobali azaka musicien. Bon, asibim c'est pe eloko ne pe album ne soki comme no single non. Mais promotion non toujours katé pour nani. Bon, maramnya subasa longa malé mais moi nanga musicien bino boye bien ba pa beriti watanabe. Donc na minto sa carrière solo na e ba tout ça fitting na Ibrator contre maître nous mo bomon déjà ndenzo ezo bunana par après ne to e ba mamosa promotion nango sima. La promotion en ciment. Le lobe est formidable et il y a sur le marché parking, taxi jaune. Tant yo qui on a bandi Nicodème, il y a chef Kakol, tant yo qui on au moins bon, en tout cas, félicitations à Weranson c'est Moussane qui tourne. Mais il y a des gens qui passent par Weranson. Weranson ne fallait pas y avoir banana ba charge. Banana ba charge. Ba charge ba banana yo yum to bota bango. Que banana mi ki ba lobela Karine mo konti fallait pas Weranson na yamba bango. Ndemo peka ezai bongo na Koffi Olomide Koffi Olomide via sopa ki boule ba ki so na Karine mo konti. Maintenant tout le monde sur Weranson déjà dès qu'il na mona déjà la vidéo à Karine mo konti za obina par Kinywana donc et ça la biso da ma bé vraiment ma casse. Bina ba nana muto travailler na chaîne na e. Ezala na yé to travailler na chaîne, ezala na ba mamé milé, c'est les donc et dérangeant qui biso ma casse fallait attiquer la biso promotion na biso to ça promotion na biso na malembe biso monde to messana au sala mais déjà dès qu'il déjà binaka nzembonaka ko binaka binaka ça y direct wana donc et bien c'est biso mutema ma bé ma casse pour ngama ko connect mando na de la presse na mutema ma bé na sara jalouse na ndemo sara na te. Jalouse ya Karine Mokonzi. Oui. Parce que il y a un étoile, il y a un pembe, il y a un mouintou, il y a un moisin à basse, il y a un moukier. Est-ce que vous voyez la ni yonaï? Omoni, il y a un adage mo ba loba babamba libanga na manga hôtel. Mo Karim Mokonzi te ma Karim Mokonzi na succès na ye ma ramyo so sala resimbaka. Emlo nga ko na ifona diembela rapa Karim Mokonzi. Ndo yango mona na sala ba émission trop pour na finga Karim Mokonzi pour na joa c'est pour ni tete Karim Mokonzi. Bonga boy banga ma internet té yem tabimisa yo nazala reconnaissant na moi sona yene mta manga na internet akabela nga ba perruque akabela nga bilamba mais oui alati sanga mais ko na mutema kento ce qu'on attend est-ce que pourquoi kaka yé ma camion so kaka yé on moni que non na se révolta nga pena me kozala contre yé pour nga pena me ko bima na zo makambo de ce que vous jalouse na étoile la muninga parce que ce mutulo là ça mamala moi par rapport au rana étoile na ye yo ce que za jalouse na ye oui na jalouse ne bonga boyango na boyango te ya bo sala mission na yo na vienjora tant maramba na Koffi Karina Koffi bo sala ngo mission ce que honnête ya wera boy non c'est les misote o Lucas ko nga mutebiso na mbona plateau bandolo makamango déjà boss na ngai nanu déjà aloba ki ngo da na coulisse donc niveau mona ki ba charge banana ba charge ne na niveau boyela ki bosali promotion il y a parking donc elle le roi de la forêt s'appelle nango makasi batno so ba fan to maison mère ba s'appelle nango ba s'appelle nango donc à tel que bon sangata ke biso mpande sur actualité zel soutien on moni alinga ki aluka kaka base moko boye aluka adine ba charge et pas le roi de la forêt pour yazo kombo mais et simbi nango kate mais ce que émission oyo na mona ki bande ko na ba charge oyo zo finga wana bakenda ki epai ya na répétition ya Weranson ayamba ki bango ba sala émission mais na mona ki patron na yo Ken Piana patron Ken Piana te oui patron na yo Ken Piana ado na ba question ba ne ko tuna wana oh non ozo yamba bato yo bazalaka na mona moso afinga ba mama afinga ba papa wera lobi na yo kate na mona te mote ke sopi na yo pe mutu travailler nendo ko finga kasi to sa roboni biso tu ye alinga ki ndeto yo kanaki na police que non bana wana ba charge niveau bon un niveau ba komi ko ya nango senga il faut to dimne bango mais to meko dimne bon to meka bana bango ne to la nzambe do ba ma kamano so ba sa les simba nango autrement ça so exact état niveau ba ki so so na miso ba donc vraiment et puis l'homme sous nga na zo déplorer koko Nike promotion à moi nous ça la carte mais ko finga comme ko finga bien piana pona nini ce que dans makamboza ya Mosaka makamboza ya Mosaka na banini bo répondre Mosaka mais pourquoi ko finga leader jibi pela mon leader a pembe pona nini koko Nike moni biso nebsa bino biso ba congolais lo biso to na jalousie donc nazenga malbo ba place wana donc jalousie ne habité na rolo bani po Mosaka era banda ko finga fali pupa bino bolobela ki ngote
mais biso to répliquer ne komaka toujours mabe Moussaka alobe abane ko finga pa mo ba question ba otuna et ne ka répondre. Bon. Personnellement vraiment ngai tina comme tina niveau au finga bongo pour et comme elenga na matoi mais personnellement natala kité. Ota une vidéo té comme moko bando finga ka bongo. Ba bisinga ke Moussaka a finga fali pour pas eska biso to travailler à F victime. C'est beau travail, c'est beau sola. La peine n'est biso boy. Nga so ke pa wera so na travail na sola na wera. Malgré na travail na travail na ibrato. Tu vas na to est-ce que bino so bozo do kazo so na mobutu. Fali popa. Les coconels ba vérité ta TV. Et bo boyo ka tenir abora biso. Mais libanga ne ken pena ekokona ki boko ngote. Aboka bino. Eh bo ko ngote na. Ça bo sola na sous le kauka bo sola ba di ba diate bo sola na bureau. To solo la na yemo aigle mobutu to solo la. On comprend na fali pour pas trop ba charge na kan bo meka na binote boko si bobeka bongo na kofi ba charge ba kendaki bokena wera ba kena sko pas fali be to ba ya ba ya pour et na charge mo pas kena tina répéter derrière fali ka ba photo kota bo meka ku tuté wana ko bo kosi na bino bo suka ka ne bo suki na kofi na wera pas jibe déjà bozala ka pas faire bozala déjà pas fali bo meka ku tuté bo so ba ye ba charge ba ye bo sa net et bo 12 to bete la bango kuna 12 ans parce que 12 veut ça on a kitabo parce que kitabo dans ma belle boss na yo tant à mona ki derrière ba charge il fallait tina la ba mo composer ba beta ba charge ba charge ba koti ba bimi na kinya nyonso bo se bongo lo utamboka ya koya ye boson utamboka bola mo yitambo ya bitam na yitambo o boss na futo ken tenengo ba ni suko pa ko so pa bongo uta kitambo auta wa comment la chose arana pour na ko ba ken piana comment arana piana wana diembela ndina ina komba papa chéri et bon ce que quand muto yana pas do finga le susu muto ya diembela piana azo finga le susu e boyo barate ko moneza so yimaki so yima yango wana donc piana wana diembela wana komona eta diembela rapo abana ko lobela pe papa chéri trop so era comme pas fali tellement comment piana de qui na moyen ata keni pour pande simba te donc pas qu'on est ken pianasco ken ipupa et simba to be ken de la forêt de ken nsoni pour déjà ba message déjà na ken piana ce est ba ken piana ipupa ngiama et simba te donc tu vois na parce que la Karine Zoua au moins tu ko benga Karine na Karine secret succès nos années ni po ko que la mninga zo comme ça comme appelle comme beaucoup fi elle ko la motema mabe ngada na bebane na obengi na ina tuni pon photo ki na bongo na diembela kana sima mo sima kombo na ye sima succès na ye pe yango pe sa nga koko na ikifo na zala comprends moi eto ça déjà ba émission do na komba Karine Mokonzi et pe ça déjà mbongo eto tsa ba miniature ndete zo finga ka donc nyonso ya sala so biso to contredire donc makambu de je m'entendais chaîne na biso ndé comment ba abonné ba ya poto diembela finga ka Karine donc ba abonné belé ba zana ba obalinga Karine te ou ba obalinga Karine ezan ena ba balinga ke pe bazali mais epela ba balinga ke te pe bazali donc mingi eza ba balinga ka ete yango moni ke no to diembela ka ndesko na kombo wana taka le boss na somba lupango na kombo Karine donc t'es pas avec Karine moi si mon faut tu encourager pour passer tout misala ça va demande d'emploi sans ba CV donc qui autorité morale bobenga ki on a d'autres pas avec cause on peut solo mais autorité morale il y a internet d'autres part cause on peut à solo mais pour na ba misus pour na ngate bon bingo ya solo suko ni mo pe mo ozo loba ozo ko atindika chakal ye mo ozo loba makamala mo ye mo ozo sa su chakal pourquoi que c'est pour na makambu na ye na succès na zarana ngo mote biso to diembela signe donc ya na biki autorité na ye et ko zala na ngo pe ya solo mais ce qu'on a ndenge batu ba ebelinga na za contre ye so na ndimi ngo boye so pangai donc bino ndia bombo banga ba caméra mais na sima caméra bo banga musu c'est ça et boye bien ngote tu as ba yuma na patron na ngata ba yuma to diembela so ba kombo ba mais ndi patron que ça l'émission na jeunesse moi na bandal pkk boye na oka ba chef ba nga so kuntubiriki comme on a solo da Mike kutubiriki et moi matadi azamo matadi matadi boye ba to mukusa wata ba cheche minene wana moi matadi et ba utambo ka ba gagner ba vie na kisasa ilo malonga pas un peu na mona ateka ba cheche minene parce que camarade ya boss na patron na Kent
makasi bana bana mboka basali miso bafingi charge ba mendiant bafingi charge nde baza bongo bana wana bazodiembela bana wana kai na futaka bango bana wana to babenga charge bana wana c'est que yo pe ndenge oza bongo un jour boye kena pa ko bengo akobenga yo pe moi n'est pas beaucoup la rappel yo c'est ça et yo ko beaucoup langa na ena ba quit nga tsaka yo ko c'est pourtant pardon. Yo tsaba kucha nini elo ni omela po baba ko même robo mela net ni cigarette kaka chikata na ba diamba nyoso etsaka quit yo nga na melaka tanga zabo ete ozaka munene na zabo munene zaka vrai chéri na niveau moko jemima o nyoso era ba circonstance vie kaka na ba quit na tsaka ndongo sanga ko ozaka fu chetango botaka na artiste so tika biso kokola na nga tuna bana bandal ba ebinga comprends tuna bana banda babinga nazaka vrai chéri basse pembe tuna bana balari ki vunda ba yebinga ba oyebisa kiye Coco Nike comprends nga zesu na olika bat ba ko na nzile mayanga wana spani ozo dendo le kitoko Jezabel o bat ba ko kwela pona ni nazaka vrai chéri pembe na comprendre te lolo vi na ngeki ndapi ikola ba kwiti ba diamba double belé donc mon son amité na regretta vie yo mo mto bebe oboma vie na yo ba to aboma vie na yo c'est que mo oboma vie na yo ya mo te na ba je son amité nga mo na regretta makasi ni tindanga ti lelo na koti na monde ba internet fa na fa na ngai ita lelo na mo finisa libota na ngai mais c'est que ngimo mpe baloka na ka baloba mutuma baka o kokoneka baka yonde penande mama YouTube yonde mama internet sa yonde internet sa yo internet zati sans internet zati et wana na ndo baka bongo pona contredire Karim Mokonzi pour Karim Mokonzi ça j'ai autorité morale donc tout ça donc ça pour na contredire pour avant Karina memanga na YouTube il y a déjà ça qui a sala ba kombo bomona makambo sala ya minene donc asala déjà ba kombo kota ya ba boloko pona succès na ye parce que ngaso na tala ki siko na to beba na ko ya ndenye nini ponga pepe sanga makambo comprendre on n'a rien à contredire na ba jenga mama internet nga mama YouTube mais na réalité des choses ça na ngonga te vraiment donc très cher internaute na yambi Coco Nike à propos zoloba nga tunaka ba question ye moko azoloba po to baki to comme na l'heure de vérité toi est-ce qu'on attend au constater parce que 2020 to da ka boy 2020 to kufa et 2020 peut ba chiffre moko boya keba faut la moi vérité ba bilo mabosco Coco Nike yo moko zalaka na ken wana waza boss no oso mona pe batinde pe coller moi ba parfum moi bilamba po bato on dirait azaka moi mauvaise odeur azaka un peu sale yo oso ozwa de la temps ba komuni batinde pe la coller bilamba pe ya kitoko penza bilamba nya malonga zala ye mtoto to afidi sida na ba chemise minene nde ya ba papa kanzako bon ba parfum mona te ba parfum ba 100 francs somba na victoire ba parfum ba sala abasaya ki sasa ba te ka ba timi ba 300 ba 500 ya onda ça ba mélange ça mélange est-ce que il n'a évité ceux déjà aux à la place il y a zali soka da sur la parfum malonga parce que Coco qui vous a très odo boma pena nani odo boma pena patron na yo na émission o ma patron na yo na émission gros bébé za ko boma te babi to lo bara ne vérité o to comme na fin de l'année déjà comprends to ko tana sika makamyo so ma be photo tika donc to so lo bara ne vérité nga lo balanga toujours vérité nga bomba na mlenga pembe mando na de la presse nga yo Coco Nike na lo balanga toujours vérité ngai ezato beba nte so ba tuninga na lo baka vérité na kosa na nga makambo te no ba ande vérité non na yo kena sur la parfata il y a $10 te ba parfait ba 5 ça ba 300 ba basala o basala ba mélange na kisasa na epité so ya ba kisi ba sur le la ndako basala ba mélange na ba pété en tout cas Dani Muyenge l'homme du milieu na Paris babi mamango comme moi genre mamango e okende moi yebi kaka ekende moi to ebité quoi to suka nango vraiment wapi biso comme vraiment ko shooter mais le loboye na ebité ça ta moi commentaire na ndenga motema bete zala moi autorité yango na pe Karine Mokona boka ka moi maquette nzembo tukala nzembo kala mingi te to bima autorité tango yo sikoyo
omone mo maquette wana koza moteur mabete koko Nike oloboza mandona oza mutu pe le bara vérité okopesa pe na chance na Karine pe que ne soka beta ko beta ba 1 million de vues. Pourquoi pas Tara Tour à Liboso ça là hommage à DJ Arafat. A beta ya ba 700 quelques mille vides na 24 heures donc et ça là tout dans monter en place. Pour biso to amso na poser évolution Karine té. To na poser évolution était ça tout dans monter en place. Lelo rencontre ya ena Kofi Olomide. Donc et dérangeant qui biso makasi. Donc et puis c'est so keto makasi. Et on mona to sala ba émission Ken pe na yamba biso na kisinjora na ena venjora to sala ba émission pour na finga Karine. Est-ce que venjora mona ki ko esimi na ngote akesenga ve na e pardon ngana ko senga pardon est-ce que era boaki extrait kaka ya featuring biso ka se featuring ti ba lo ba biso ka se za lukuta mais ordre pe ya mamba solo we biso niveau suicide biso motema donc na mona so eloko lo bakute donc na mona lo bati à moi moi ça une étoile là donc tu souhaiter ka ba bonne chance ce que Simba comme appelle et alors ba Beyoncé to ebité biso souhaiter ka bonne chance à quoi niveau ba Beyoncé na ba Rihanna et te souhaiter la bonne chance pour à chanter zamboka na biso ce que tu vas et monter ma bêtise et à ti suka à un peu photos à la moi reconnaissant et à moi reconnaissant pour Karina salanga nazala kabelanga ba perruque akabelanga ba body akabelanga ba makwa sikondo lobi po kalo wanga na est trop mais sikondo non dimi et mon photos à la peu moi reconnaissante et moi reconnaissante moi boye babola mpe donc moi tam da salo ba mabebele mais tabola moko ça fo ndimango et tout à l'heure annoncer c'est ngalo balanga tout est toujours vérité donc photos à moi reconnaissante parce que à salanga po ni manga na internet inazalanga soto fe na 20 jours bayamba 20 jours na ba émission mwanga pe bayambi yambinga soto bebani na 20 jours bayambi yambinga po bazo ba bani mais ko ngamo banda Karina esanga na comme journaliste donc namona change mayango asko ba ko ça n'a pas ndongo simba micro da Karim a comme ça au simba micro et boye bango te Karim to comme ça simba micro moi na ngaki ndaka pe iti watana be nde Karim to yamba mwana nga kuna ayambiye asombele bilamba makambo bébé ayamba kuna émission ya gare centrale mukilumbe mona donc ine muta sala kina comme journaliste nga par e bana mangala ba émission par rapport ya ndenge zeke surtout beba na 20 jours fini nga pe bayambinga nga pe na fingi mais lelo donc na komi pe na senti makambo ngona tali kete et tu es bébé na téléphone ça attaquer kala moi pour azana étoile pour na sima na yende na ça su ko makasi donc ok na miko sai na ngamuto on a finga a répondre na ngate a répondre na ngate ki pa ngate siko et tomba na ngoni 2025 to ko ta photo senga ba pardon ni mko ka Karim ko fa singa na ngai ka pardon do ya bongo na micro na ngai gros bébé ozo finga vraiment odombani ozo senga penza pardon na Karine Mokonzi oui fona senga pardon po to koti ane asika to koti ane asika ba mabia na photo tika par to koti ane asika kala te 2020 na posa ane bandanga na makambo malamu donc mingi pour na Karine Mokonzi donc bolimbi sika ebele ka na finga nga su Karine te. Voilà donc ouais ezali loba ya suka ya Coco Nike alobi akofinga su Karine te a changer na ye atiki to comme na ba meilleur vœu yango na ba bonne année yango ozo sila mutango to finga ka akipara bisote o aigle lipo pa ba kaki pa kankokolo akipara ne bi sote bonga ero fingi mutu era zongisi et pe sur makambo sko to finga azo répondre te to finga azo répondre te mote azo biso ba imbécile mais to la pa télé réalité na ya sala kanenge na ndaku na ya kitoko kuna ya pembe so ça li di na compte mo Facebook eza na kombo na ngate na ta ba photo na ngate na landela ka makambu na ye de près yango mona ke non na finga ke po na landela makambu ne de près eza la patron na biso pe asala Facebook mo to landela ka makambu na ye de près eza ba même mili mutu nyonso azala contre Karine Mokonzi to landela makambu ne de près po to yebaka alobaki nini po biso pe to le kapoto finga mais ce que mutu to finga ka répondre ane ka biso te siko to sa ko bon c'est que photo senga pardon c'est fona luka pe patron nga ne senga pardon tape ma même il tape to lobana te fona ça effort na luka senga Karine pardon ça un peu problème te.
Voilà, merci beaucoup Coco Nike. Nandenge au CP qui mo benga na téléphone, obi na gros bébé, naza besoin de kana émission na yo, na makambo le bapo na Karine, ya nga pe na bec na mbela bino. Coco Nike obino boye bi komone vraiment ya seul tata ba botela e ba surnommé Coco Nike. Donc to comme na suka au pese bana ngo merci. Nande ba bande ko edo banda janvier to comme na décembre. Merci na ngana opesa mingi na bato ba soutenir ngai donc na mintu siko na kozonga na kinga. Bon, donc ils ont Hervé Chinois Noir tonton play de la presse donc charge à Karine Mokonzi la baronne donc mini na opesa ba remerciement na mini na Jofa Cargo Freight Express les transitaires international là je vois depuis la Chine il y a José Mawini donc pourquoi pas aussi à mon partenaire il y a Dadi Mabaya Motema Pamela Arija na kata Chine wana na bosante ma tante propre jolie mala masonga fois jolie mala masonga fois yo ne mtopesa ko Nike bilamba te kaka pa mela ba drink ma tante nga mwana na pekiso ko tinda ngo lisuti po jour tindela kai arozongo na misu nga na zalaka na parler arozongo mais nyonso ateka ko tindela ye sute poza tata moi sinanga ozale ki tata na ngai ko tindela ye sute nga mwana na pekisi donc chicha ma bonne prince bandal papa yo jimbula bilamba na kata Paris ba bitsa bango toujours mal à l'aise donc na remercier bana membre nyonso tout ba chinois bana kingakati bana gombe le président Daniel Massaro donc ils ont moko ya ba charge ya Karine Mokonzi Hervé Chinois Noir tonton play donc mingi ozana pour ça contacter Hervé Chinois Noir vous contacter na plus 243 90 38 97 158 90 38 97 158 donc bozwanga moko Hervé Chinois Noir merci pe na yo Jemima Ibel gros bébé de la presse charge ba charge ni makambo merci na le roi de la forêt ne pe a honorer biso ba charge banga basala neti ba kitsa ba charge mais vient comprendre que biso ne to sali to ça la promotion formidable pour ba mama Emily baki to ba bazala premier le roi de la forêt mais bana formidable bimi ba 2 semaines en auto qui ne ba mona na tse comprendre biso ba charge et le mona mami Karine Mokonzi la baronne to non photo simba promotion et ça to sera promotion ya le roi de la forêt ka tu sais to sera ya Kofi Olomide moka tu sais to sala ya artiste congolais tout oh ça musana malam biso ba charge to za wana toujours pour nous soutenir ba artiste na biso ba bon séjour à Kinshasa mon vieux c'est le scram donc plus 10 de Poutine le Dick de Bandal et mon vieux je te salue donc pourquoi pas toi Gaël Louise à la patronne ba sointé ata ba school ndeni ata ba tini ba sointé ndenge mona patron ba Coco Nike a sointé ata school ndeni ata la ndeni a sointé c'est la parole de Hervé Chinois Noir tonton play merci. Voilà donc tu es un bel kibino yemoko Hervé Chinois dans la peau de Coco Nike bokindega ibina ko ba charge boko kabiso biso kenda biso ko kenda na contre mi to fini o pe na faut pas bimina pas voisin to contre ami tu ne pas voisin donc merci na bato soit qui branché hôtel la Jemima Ibele gros belle de la presse congolaise comme nous sommes à la fin de l'année ko donc ba meilleur vœu na bato tout na rangai ba meilleur vœu na bino tout pour partager ba lien nanga o nyonso tout bo emara ba page nanga bo commenter kango bo commenter ba émission nanga franchement je vous aime franchement je vous amour donc bon rétablissement à Dédé Chibambe charge hein, donc parce que beaucoup mon a gag tout ça li Dédé Azate parce que elle est un peu malade ngapé moi tension dérangé mais sinon ça va donc l'angolu ya nzambe tout va bien na oki moi makasi mais na équipe na koka moi bien té na continue na téléphone pour batumsu ba ko gros bébé oboka ngate siko ba kombo na bango ekima attends-moi 2 personnes depuis Allemagne je salue Jérôme Jérôme, comment on a beaucoup de hein? Jérôme, depuis Allemagne, on a appelé Jérôme. On a dit que Jérôme au Solananga. Gelor Moutele depuis Australie. Gelor Moutele. Moutele, c'est comme la fin de l'année. Luka Kimialanga. Ogi Manzambi, le silencieux de Rennes. Babi Yao Yangowana, Balobi JP Kim. Hein? Nini? Comment on a dit? JP Kimbangala, voilà, JP Kimbangala depuis la France. Il y a un antivirus ombre noire depuis la France dans le 22 décembre. Le 22 décembre anniversaire, tu dois changer. Voilà, et puis Manda depuis la France. Mais faut qu'on ait la combo. Bon séjour à Kinshasa à Coach Emma. Coach Emma de la Belgique, Azana Mabé, n'a pas Congo.
coach Emma azawa na Congo. Donc gros bisous non na si calamité tout le monde en abso mon coach Emma. Voilà qui encore nakatanga sundambo na nyango susu ba ya ngai na bossa na monter le boss ya Congo Suisse hein, le boss Simao. Donc lobby mon boss John Simao, les boss depuis Suisse hein. Donc boss ya Congo Suisse otika ngate na yebi quoi. Voilà Mimi Luta maman chérie depuis la Suisse. Avio maman Yvette Tombi maman chérie. Ogi Manzam les silencieux des reines encore une fois. Babi Christophe Mafuta mon vieux depuis Paris. Bosé Belé hein. Bah on a 25 mingi adossé un mètre sengi kinga saint toujours. Bala 1m95 ya pembe autant que likolo boydo ado senga yo yangwana. Et puis encore qui bosé tellement ébélé maman Yvette Mbia j'avais dit bah comment on peut comme qui m'a abonné elle a dit ma bible moko na mombe na Paris. Mon général le Jeff Makaye botata bilanga bio na Dallas Willy ma vite les coffres forts libanga suka ya boss nanga JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas boss ka moko les boss charismatique. Voilà tout est bien qui finit bientôt. C'est la autorité Karine Mokonzi et Bima. Niveau tosé lango promotion, niveau tosé lango bagag, niveau toké lango world. En tout cas, Bima mon place boda bolela. Bo comprendre ce qu'au niveau musala, bo comprendre tosé lango la promotion. Voilà, tout est bien qui finit bien. Donc on se retrouve prochainement. C'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. C'est 001. Donc, tu as un number 1, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Bisso Marambiad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Poto zo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier. A Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, pour Bolanda va faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc, number 1 na bango c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la nenga ilusa. Victoria est certa. Amen.